Bandidagem reduziu, mas de outras coisas está a se dizer de organização dessa estrada da estrada, ainda não mudou em nada. Ainda não mudou em nada. E ambiente continua na cena mesmo? O ambiente é espetaculoso aqui no Palanca não dorme. Angola na Congo, o apesar mieux pour na yo vivre bien. Ah, qui n'a biso sabia? Qui n'a biso Congo na biso sabia? Qui n'a biso sabia? Boso Congo za bien osani ah, zonga na oti. Tena ko songa ya to songa kame esa préparation ça dépend ya mutu na mutu. OK. Avec l'organisation de na monike na ko lokana no limba. OK. Na mito osana bien ou vivre no bien. Na vivre na mo bien. OK. Na fona songa mboka na ngai. OK. Não mudou nada. Tá como de sempre, não mudou nada. Como tu estás a ver, a estrada até agora não tem condições. OK. Nós temos dificuldade da estrada, porque se tivesse a mudar, isso não podia ter essa bagunça que até agora nada. Por mim, há 10 anos que estou aqui, não mudou em nada. Na ba lesbienne pe bola tama puta jour. Anandimite. Et bozo préparer journée na bino le 8 mars. En tout cas, toujours préparant go bien, to ça me la kambo le bête tati be cette journée. Donc le 8 mars le quoi bonne année na biso. To te carrément tout à se retrouver. Ba bi ba fille pendant ka balanza na bilati la bitongi la. Ya solo. Bon, wana nde na yebite zo dépend na mona wala te lo na ye. Ça não dorme aqui no Palanca. E tá vendo 8 de março. É verdade, até hoje que pode chegar 4 horas de manhã vai encontrar fuji quente. Encontra-se. Encontra-se. Eu como bengalês encontra-se. Né? Exatamente. So awa usalani. Awa nasanda boy mosha masako benga camion pona leader préparation. Siko famille batinelo dola ba poya Angola oyo luka vie. Mais musala ko mo sala isa obele la bakar, est-ce qu'il y a professeur bien? Eza professeur bien te me place na monike nzamba sungi ngai lokola na mekina nukuna esimbi. Ouvi dizer também que os vocês motoqueiros têm muitos batuqueiros, é verdade? Através de todos pagam. Bangonho só tu, bakoma maele. Bangonho só tu, bakoma maele. Donc, na boss, na biso nyo sto toma biso kan tema o ba patron na mboka o leti azana bon souté. Le patron va souté. Te na mboka ba patron ba souté. Mboka oyo boss azana souté. Ningi zaka na kala. Ningi zaka na kala na mito boss azana souté po nanga na bango ya to ka biye. Na bino na ba boss boluka monga. Na bino na ba boss na ba kolo ba boluka ka monga biye. Na biso na bango ya to luka ka monga biye. Oyo zwa ka monga biye boso aki. Te monda miesi mne kufa. Kufa. On kufa. O pala ka tongo sa rien. Da. Et kufa na ba raisonner. Ba patron ba rassouster. Bon, à l'époque le patron va zala péter. Obi? Ba zala péter. Le patron va la Il va zala tenir patron yo na pala kala. Tangi na ngai. Kenda sango ke na ndenga mabe. Yeba ke Palanka batu ba utaka ba commune musu ba bar yo mususu. Nde bayaka na Palanka. OK. O mono mwa mutu musa uti na rete la kuka mayanga mabo o yebo ya musu bokanga liputa no bien mais façon kanga liputa no moko sepelate. Quoi c'est retrouver na Palanka et bino rendre ça bana Palanka. Bana Palanka. Yo musko Palanka kenda sango na ndenga mabe. Mais biso moko awa. Biso moko awa. Pomo na vraiment mutu. Na ndimite. Pomo na ma mutu vraiment jeune fille moko alati mabe. C'est bato ba uti libanda. Ndaye. Na Angola, sokuta no zumo si sepela ku Nzambe. Angola moi c'est até. Conviver com esse povo do Palanca é uma honra, é boa coisa. Não está se dizer de questão de ambiente, mas é o meu dia a dia que eu passo aqui. Mas se é para trocar, eu prefiro viver aqui no Palanca do que no Popular, porque eu já estou habituado aqui no Palanca. Assim para ti não tem bairro melhor que o Palanca? Nesse momento ainda não vi. O Palanca até agora ainda supera a maioria dos bairros, ainda não vi. Nini baby na Palanca? Où ils arrêtent avant? Palanca à l'époque, notamment la Mata Koba, le lot notamment ma papa tambour les bêtis normalement. Nga mon ebongi. C'est que bongi. Pour nga. Bongi. Na ndenge obo banditisme na ndenge zala souci. Ba côté mnandagu era ate pour nga ebongi. Mieux pour na za chemin na Angola. Kena za na ligablo na Congo. Vaut mieux na za chemin na Angola. Kena za na ligablo na Congo. Yaya.
Et là, on a le bon averteur. Biso ndabo tolinga ndabo organisateur boy. Combo na non nini. Miss Girl. Miss Girl. Voilà. Non comme Miss Girl. Yo ka bien. Programmation na ouais ça qui toque comme casse. Genre Miss Girl TV, Miss Girl TV, Miss Girl TV. En tout cas, vous abonnez à Bobanda Rosoir, vraiment, bah, nouvelle à bien, Bobanda Rosoir, émission qualité, bon, on a bah, image les a. Émission Nabiso, Awa Biso. Awanga, Awa Yo, Awa Biso. Miss Girl TV. Tous s'abonner belé. Tout paye sa Miss Girl TV chance. Vous allez décider pour Awa, bah, ma nyonso. Vous avez une actualité, de yon to lobela. Ah, yon de balobela la kacha plateau. Maman na chaîne à YouTube ya Makambo. Yango zo paye sa Makambo avec de très belles émissions. Tous s'abonner. Tous s'abonner immensément. Tous s'abonner. Biso nyonso erota l'émission qualité, lumière, montage nyonso kitoko. Et puis avec ba thématique moko bien résolue, ba thématique moko bien. Miss Girl TV Awa Biso. Miss Girl TV Awa Biso. Miss Girl TV Awa Biso. Abonnons-nous, ça nous fera du bien. Tamo junto même. C'est Lola toujours. Awa biso, awa nde biso, ambanza koko, awa nde biso, awa biso. Bakenda batika biso, baya bakuta biso, donc awa biso. Awa biso. Oui, salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. On a habité la biso partout. Nenge na esaki bino toujours que tokotambola Luanda to Angola mobimba po la sabino comment est-ce que Luanda fonctionnera Luanda la ndenge nini parce que on a bato belé bakenda déjà libanda mboka ba bino ndenge Luanda ekomela alors lokato aussi ça qui vidéo awa na kayongo sadi na Unitel aussi ça vidéo awa on se ça deuxième vogue tozotambola ce que to komela to la sabino palanka ndenge koma ndenge nini ba activité ni koma na palanka banani bayana palanka banani balongwa palanka makamni ne koma na palanka ya makasi palanka changer par rapport ya nini palanka développer par rapport ya nini to koma na palanka pour que to je la bino pe palanka to questionner pe moi quelques personnes oyo batala rabiso na pesi vraiment merci na abonner tout partout bozali et la responsabilité au GSM Azui pour cette année c'est-à-dire la sabino palanka na mobimba nango c'est-à-dire la découverte, oh, ça là, te belé vraiment bien. Merci pour la soutien Rabino. Il y a papi photo XXL. Tout ça là, on boue pour. Tout ça là, moi, libanda ya zone de confort nabiso. Tout ça, sa caméra pour éclairer bien. Vous aimez, vous commenter, vous partager. Alors, ingénieur Samuel, yo tambola nanga, il pose à 4, yo za la 4 t, vous avez petit libanda pour tout ça là, n'engé za la 4. Alors, moi, tu n'as pas tout balandanga. Alors, tamu sa sur caméra, il y a GSM. Ah oui, Arabiso, boya bakuta biso boki ne botika biso pour aiza Arabiso. To rotam mutsango parce que non que le lot tamoli na équipe tête, to tamoli ga des personnes. Mutala si ma caméra nanga mutala liboso caméra pour esa la kaka bien. Alors tous à taxation normale na kayongo ti bakiti so na sanata et na palanka sanator. Alors, je Samuel vamos là, let's go. Oza Prince Oyo kita Shoprite. Boué, ok, Golf Doge, comme ça là c'est pour Golf Doge, Kimbangu, Kamama, surtout que Palanka, alors, quand c'est là on awa, que ça l'a bien, Yannick il est gagnant tout à la biso du panda et ça l'a bien, et puis Charlie Lubo avait à Bisso, et ça l'a toujours bien. Diego Outiti, on a la Bisso en direct à mairie. Diego Outiti, il faut la Rambo canal. Alors, on a fait ça bien, voilà. Voilà. On a un parage. DJ Calvin, hold it.
na koti déjà Palanca Sanator nde na ndo expliqué baike totambola pena un pas deux pas totalisa bino lwanda ndenge fonctionnera po biso awa tozalaka ndeti mwa boye général Samuel osala yango bien awa nde babengaka Sanator soki eza na Paris nde Tour Eiffel esika mambo yalaka te esika likambo yalaka eza nde awa na Palanca oyo eza bar mage fameuse du Palanca Barcelone actuellement ezalaki na roi ya Zaba sikoyo ekoma na coin ya Sanator kaka donc so koti kaka Sanator okati kaka Prince na coin awa nde ekoma bar ya Barcelone ezalaki na coin ya Zaba ekoma na Barcelone. Alors naotambola moke na baike bato basasa mwa ebele awa tosala mwa bainterview po tomeke mpe kosola na baike ndenge nini Palanca efonctionnaka ndenge nini Palanca ezalaka makambo nini elekaka na Palanca baactivité nini oyo elekaka na Palanca awa. Alors ingénieur Samuel yo fo na po otambola nanga mpona sola yango mpena na baike tobeta yango mwa nzoto na nzoto. Donc awa toza na Palanca Sanator nde ande expliqué na bino c'est-à-dire équipe ya GSM mikolo toando osala yango boye. Alors ingénieur yo yaka boye tosola na baike c'est tosola na baike kande nalobaki on faisait un peu une entrevista com esse meu amigo e como é que chama? Big Walter. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tá tudo bem, né? Tá tudo. E da banda? Só da banda daqui do Palanca, também do Bar Popular. Do Bar Popular. Estás quanto tempo no Palanca? Há 10 anos. Há 10 anos no Palanca. Então também fala um pouquinho de Lingala? Pouquinho não, porque até agora... Fala. Bem até não, porque até não apanhei. Meus colegas que falam mais. Mas fala que não, a maioria que fala que vive aqui no Palanca fala bem Lingala. Sim, eu praticamente eu só trabalho aqui. Por isso que eu estou a dizer, vivo no Bar Popular, só trabalho aqui, mas mais de 10 anos. Agora de Ngala ainda não apanhei assim 100%. Né? Exatamente, mas outros falam normalmente. Me fala uma coisa, aqui no Palanca, como que era o Palanca no tempo passado e o Palanca de hoje? O que é que mudou? Está se falar em 4 anos atrás ou 5 anos atrás. 4 ou 5 anos atrás? Exatamente. Por mim não mudou nada. Está como de sempre, não mudou nada. Como tu estás a ver, a estrada até agora não tem condições. Okay. Nós temos dificuldade da estrada, porque se tivesse a mudar, isso não podia ter essa bagunça que até agora nada. Por mim, há 10 anos que estou aqui, não mudou em nada. O Palanca não mudou, está sempre do pior. Em termos de bandidagem, não sei o que. A bandidagem reduziu, porque tinha muito assalto de moto. Já é uma mudança? Exatamente, já é uma mudança. Não, quando se diz irrelevante de outras coisas, já é uma mudança sim. Bandidagem reduziu, mas de outras coisas está a se dizer de organização dessa estrada da estrada, ainda não mudou em nada. Ainda não mudou em nada. E ambiente, continua na cena mesmo? O ambiente é espetaculoso aqui no Palanca não dorme. Okay. De segunda a segunda. Segunda a segunda. Só não dorme? Não dorme aqui no Palanca. E está aí o 8 de março. É verdade, até hoje que pode chegar 4 horas de manhã vai encontrar fuji quente? Encontra-se. Encontra-se. Eu como benguelês encontra-se. Né? Exatamente. Agora, como é que você consegue se virar com esse seu trabalho de moto? Normalmente, conseguimos trazer o pão normalmente. A tendência é fazer poupança e saber gerir. Okay. Exatamente, nós trabalhamos para a família. Normalmente todo mundo leva dinheiro em casa. A tendência é ter visão e forma de trabalhar. Bem, Manu. Então, isso bem dizer, em termos de envolvimento, o Palanca não mudou nada. Está sempre como antes. Está sempre como antes. Em questão de ambiente, é um espetáculo. Aqui não dorme. Ok. Não dorme. Só tem coisa que mudou, mas tem coisa que não mudou. O que não mudou, que nos interessa mais que mudou e qual? Bandidagem. Bandidagem? Sim. Que reduziu. Reduziu. Exatamente. E também mas a estrada até agora ainda... Até agora nada. O que nós queremos mesmo é a estrada. Há pouco nós vimos assim, as obras estavam a endireitar a estrada lá em cima, antes de chegar no bairro Popular. Como é que está a falar que não mudou? Estamos a dizer quando a questão de mudou é quase a estrada, essa é a estrada nova.
Eles têm, eu acho que é uma obra que eles fizeram, um contrato que eles fizeram é diferente, porque eles só pararam até na Rua G. Do Prédio Verde, Angalo, e até na Rua G mexeram, mas do Bima, até aqui no Barcelona não mexeram. Qual é a vantagem de tu viver no bairro do Palanca? Só que porque a pessoa não dorme? Não é isso, né? Não é isso. É conviver com esse povo do Palanca é uma honra, é boa coisa. Não está se dizer de questão de ambiente, mas é o meu dia a dia que eu passo aqui. Mas se é para trocar, eu prefiro viver aqui no Palanca do que no Popula, porque eu já estou habituado aqui no Palanca. Assim, para ti não tem bairro melhor que o Palanca? Nesse momento ainda não vi. O Palanca até agora ainda supera a maioria dos bairros, ainda não vi. Então tem muita pessoa que te assistiram, que te viram. Tem um abraço para mandar? Mando um abraço para meus cotas que estão a me ver essas horas. E o Palanca inteiro, né? O Palanca inteiro e os meus colegas que estão aqui a trabalhar comigo. E os meus filhos também que estão em casa. Entre vocês, ouvi dizer também entre vocês, motoqueiros, tem muitos batuqueiros, é verdade? Através de um todos pagam. Através de um todos pagam. Por isso é que estás a ver, nós temos um elenco, mas nem todos são nossos. Há uns que fazem coisas de mal, mas há uns que vêm para trabalhar para levar o pão para casa. Muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Obrigado. Estamos juntos. Então, eu estava a dizer que vamos girar todo o Palanca para ouvir o que o povo passa. Eu passei na Palanca, Mobimba, pour noter la nénéni, population Palanca qui fonctionnera, nénéni, population Palanca vivaka. En tout cas, autant sa caméra est arabiso. Il y a papi photo XXL. Merci pour vos soutiens. Merci na bateau tout bali arabiso. Merci na bateau tout basouté arabiso. Et ça l'a toujours bien. Vidéo continue. Tambola na ingénieur c'est moi. C'est bon gagner na bagi to so na ba yike na na Palanca. Non on a déplacé. Les lots to so na Palanca. Boa tarde. Il y a bonne tarde. Bonne santé. Très bien. Comment on est? Bruno, j'étais à la tribunal. Lobby? Bruno, j'étais à la tribunal. Bruno, j'étais à la tribunal. Bruno, j'étais tribunal. Na soba ya banda. Soba ya? Ya banda. Vous avez combien de temps dans Mboko? Nakata Mboko 25 ans. 25 ans ya pai. To 25 ans na sibairo. 25 ans. Na 25 ans nakata quartier ndabo to salebele. Na Palanca to na Palanca ba mabor ba petrangol nyoso. Okay. Oza na kin, vana pe na kin. Na kin na vanda ndabo na quartier 3 ndabo na mona kingasan. Na mona kingasan changu. Ya, changu. Okay, oza na 25 ans na kati Angola. 25 ans. 25 ans. 25 ans. Famille na kin pe bosola boza. Nyoso kitoko. Bango batinda nga dollar. Batindela dollar. Batinga ba dollar. So awa usala ni. Awa na sanda boy mosha masako benga camion pona lidera pe parage. Siko famille batindela dollar ba poya Angola oyo luka vie. Mais musala ko mo sala isa obele la bakar. Est-ce qu'il y a professeur bien? Eza professeur bien te me place na monike nzamba sungi ngai lokola na mekina nukuna esimbi. Et à Simana au changer le comme. Si on a noté ou échangé na Palanca na 25 ans au salia. Et là qu'on a noté que d'abord erreur ça non makasi mais so ça na courage à koluka o ça la fina yo ya kotala ka mingi te bato vie. OK. Totala ka ya biso ke nzambe ayebi ke lobi to ko sape. OK. On d'abord notation na Monique na kata Palanca eza falta de respect tabana misusa miki. OK. Mais moi to la nango mingi zate. Ko biso to saba yanka makasi ya makasi. Mais na moko sala ki yanki ka tilelo. Tena sa suite parce que ndabo to sa page. To comme na organisation d'abord des filles. OK. Mutu fosa na sagesse des filles. OK. Soit na sagesse. On comprendre que ça n'est erreur, to ça n'est erreur. OK. Yangana to changer mais ya et là on a le bon na vérité biso ndabo to linga ndabo organisation boy kombo na non nini Miss Girl voilà non comme Miss Girl yo ka bien
programmation na oyo eza kitoko makasi zongo ce qu'on a bien na temps oyo ume na kati ya Angola ozasu na calcul ozonga kini te te selon nde nazosa calcul fo nazonga naketala baboti nanga baza kuna baparent baza na envie na kingasani baza na nini na kingasani baza na wenza mangobo misusu baza famille kaka. Ok, sikona bien mpona yo Angola na Congo wapi eza mieux mpona yo vivre bien? Kini na biso eza bien, kini na biso Congo na biso eza bien, kini na biso eza bien. Boso Congo eza bien osani zonga na oti tena kozonga ya tozongaka me eza préparation ça dépend ya mutu na mutu. Ok, avec organisation nde namoni ke nayo koluka nano limba. Ok, na minso oza na bien o vivre no bien? Na vivre na mo bien. Ok, na fo na zonga mboka na ngai. Ok, donc mboka na ezaka mboka na opesa bato batali yo mbote esali bango bien quoi. Napesi bino mbote na kata motema famille na biso Kongo na biso tobosana te tomema yango na motema aigle tokangi fali. Oza wario? Na wario. Wario? Wario. Olingela fali pwani? Makasi. Olingela fali pwani? Babulone nde asalaka ndule na makasi na mema yango na motema ngana sa wario fali nalinga fali makasi. Merci l'artiste Fally Ipupa, merci. Comment on a nobi? De nos j'étais Mikola tribunal. Tribunal, merci pour Solina Bisso na micro ya Awa Bisso. Tout ça toujours ensemble. En tout cas, bonne continuité à journée. Dans les lieux forts. Bonne continuité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Comment t'as au travail? Pas mais même. Mais même? Si. So quoi ce travail là pas civil? Non. Non da pas civil. So t'as se remédier né pour que non t'aies nada pas faire. Yeah, non t'aies nada pas faire. Ok. Yeah. Age down. Eu sou de Benguela. De Benguela? Sim. Faz quanto tempo aqui no Palau? Aqui estou há 4 anos. 4 anos? Yeah. Você trabalhava no Benguela, decidiu de vir trabalhar aqui em Luanda. Será que aqui a vida é melhor a vida aqui? Não, aqui é mais melhor. Qual é a vantagem de estar em Luanda que está na província? Estar em Luanda, em Benguela. A vantagem é mesmo aqueles corre, mas aqui é mais coisa, tem mais rendimento. Ok, tem mais rendimento. Ok. Então dá para se virar? Dá. Por que escolheste estou aqui no Palanca, trabalhar só aqui no Palanca? Aqui só escolher, mas como eu desde que conheci em Luanda, só conheci mesmo aqui no Palanca. Okay. Então preferimos já ficar aqui no Palanca e trabalhar aqui no Palanca. Também tem muita movimentação? E a movimentação é outra. Isso também conta, né? Yeah. Tá bem, muito obrigado. Como te chama? Domingos Paulo. Domingo Paulo, tem a família que estão te seguir a partir do Benguela. Tem como mandar um abraço? Aquelas famílias que estão seguir para mim, muito abraço, muito obrigado. Muito obrigado de falar conosco. Tamo junto. Então. Ouais, la grande famille de Naïsa Ibino, à Skotokoti, de quoi, la 3e avenue, il y a après Sanator, c'est-à-dire la 3e avenue, na droite, voilà. Na même Ibino à Poani, na même à parce que, il y a un bar et ça l'a fixé à l'époque. Donc, c'est un Rwandais qui na Tour Eiffel, sur Paris, il faut qu'on ait photo na Tour Eiffel. À l'époque, il y a ceux qui ont yé Palanca, c'est-à-dire ceux qui ont yé Palanca. Il faut y avoir Mathieu 7-7. Paix à son âme, notre vieux Mathieu 7-7, malgré la bisoté. Mais ce qu'on y est Palanca, référence, il y a bien, il y a Baïki à l'époque, les Arabes Mathieu 7-7, Baro Bozo Mounao. Toko Tanakati, nous sommes là, mon mouké, dans la Sabino Nenge, staff et comment payer à Moutoumsou, et comment il y a docteur Joël Matoubakana. Voilà, et comment référence 6/6, Mathieu 7-7 à l'époque. Oso comme 12h tous en place ça étant au comme 15h 16h au vent dans le casier les arabes la lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
dimanche pété donc ba jouer on oyi banate ambiance ya palanque là awa na Mathieu 77 kotalanga ingénieur kotalanga donc to kotana 4 to visiter moi muke oza bar oyo le kai bar tout na palanque na succès Mathieu 77 à l'époque et comment référence 6 sur 6 la docteur Joël Matubakana to PCP mbote Sigazali voilà awa ezali na lundi te mardi te mercredi te jeudi te vendredi te samedi te dimanche te chaque jour déjà à partir il y a 16h à partir il y a 15h 12h écoute na loba donc 12h sur aujourd'hui place awa te au telengane au vana na casier awa déjà 12h sur aujourd'hui place te au vana na casier ezali na lundi te ezali na dimanche te il y a chaque Mathieu 77 personne âme le lot comme référence 6 sur 6 voilà il y a on a vu Tamsara Mbeto Tambola na caméra na compte il y a découverte pour tout là ça baike esika baza libanda ya mboka atebele batika mboka vra bomona ndenge palaka na biso ekoma ne palaka na bino ekoma ndenge lwanda na bino ekoma lelo na baito fonctionner na palanka et puis prochainement boza susu baba irom susu ka ndenge ezala. Merci pour vos soutiens la grande famille, nous sommes toujours ensemble. Notre chemin continue. Ingénieur Samuel salongo vraiment bien tous les cas. Ouais, tu connais ce qu'on a couloir ya Maria. Couloir match fameuse. Roi match fameuse du Palanca. Couloir à Maria, c'est comme ma boke na mama makati salama. Lena kinto za na couloir, tozara na couloir qui muta, biso tozara na couloir Maria. La Palanca toujours, c'est-à-dire avenir yango, avenir likam yango. Ingénieur Samuel, na obaki na osala o basala ki poto boya bakuta biso boke botika biso. Toko taso na couloir Maria, to so la peso na baike. Poto na Palanca mikolo. Do fonctionner na Palanca. Tambola na ngaka ndongo sala ngo bien bon. Ba motoleka. Ouais, baike na bina na couloir ya Maria. C'est-à-dire aux entrées na sireza ba tebele ba bima pe mboka ba eba baroute. Bako ba benga Marakana. Eza moko ya baba oyo ya impact na Palanca na couloir ya Maria. C'est-à-dire so bokota amia se ba ndano déjà awa na couloir ya Maria na bar ya Marakana. Et puis bar ya Marakana yemo passa la couloir na ye na kati ya couloir Maria. Asala couloir na couloir à Marakana. To ba na couloir à Marakana ingénieur Samuel. To kota couloir à Marakana, après to continuer sur couloir à Maria. To l'état bien sûr les gars na couloir à Maria. Ne ma poke sala mama makasi salama. Tamo na ngai to les gars. Couloir au pe bota nango. Marakana yaki na mupepe na sali ki asali pe couloir na en fait quoi. Et comme appelle na mupepe na yango comme appelle na makambo nango. Oza jibomba ya fidèle bato baibaki avenir ya Maria so comme na Palanca. Aiza moko ya ba veni oyo eza na match fama, match falado. Moko ya ba veni pene lo ba maramingi. So diso yo pe Angola obeti tout na couloir Maria te o raté. So ya ngolo beto tout na couloir Maria to lia liboke o lia taba o raté. Donc Angola et recouvert yo T. Ya papi photo aebi maman nazoloba XXL. Donc il Palanca et soye Angola sorti Luanda surtout soza na Palanca. Foza na couloir Maria, foza na Palanca, foza na Sanator pour ça l'aura bien pour ambiance cotonné à goût quoi. Ça dit oza couloir ya Marakana. Et comme appelle na mupepe nango. Donc bota pour les lozara netra mo fra kudimi pour les lozara nango jour à semaine, les lozara mercredi. Tout ça, découverte un certain mercredi. Ça dit tout ça, on peut un week-end pour mon ambiance ni les arana couloir. Ah, il y a rappelé ma mouché. T'as moi un ingénieur. Ouais, c'est bon, bah, il y a un couloir.
ingénieur simplement nanga yaka tosola tina ba yike koto bandeni ni koto mamwe fonctionnera Kaimbe de nous. Boa tarde. Boa tarde, Yaya. Ndéniko. Qui m'est allé? Sentez bien. Nzamba yo batela bongo yo. Un tapenza. Totambolaka mwa muke to bandenge nini population ya Palanka ba vivaka ambiance Palanka ezalaka par rapport. Siko couloir to ba no couloir comme on a. O eza couloir à Jibomba. Donc eza na kombo te benga ka couloir à Jibomba. Mais couloir à Jibomba ezala depuis kala mais ezala na kombo te. Couloir au ezalaka déjà. Mais Jibomba ya depuis kala bano benga na kombo na te. Era couloir à Marakana te. Bon, soki Jibomba na Marakana ni eli boso. Jibomba te. Kasi non ba Jibomba ezala depuis kala mais batika lo benga couloir à Jibomba te. Bon, biso kombo te benga na ka kuta na couloir à Jibomba. Mais tu presque bayebi encore na couloir à Jibomba. Musu pa ba ke kuta na couloir à Marakana. Musu pa ba kuta na couloir à Jibomba. Kenda bongo de kombo na Marakana Jibomba. Parce que couloir ya Jibomba e botami na couloir ya Maria. Bongo couloir ya Maria faut matati likolo wa dej. Biso na première traverse au côté. Obi bo yiba mo clé belé ya couloir ya Maria. Eza ko yiba te kilia landa kisika biso to ape mena prince. Mutako kota sala ambiance na ya bimi mama ki couloir ya Maria eza batu ba matanda bango mais eza mo distance par rapport à eza na batu namba kenda boye ndam bakota boye to kabola ka ndam awa ba maboke pe banta ba mamutu salama maboke salama kan tabe salama ka ya siko makayabu salama ka nyonso peshi mamutu tutu poso taba makoso au mona mo kimia bo po fiscal déranger biso lobby yango lelo mo to bloqué bela te to cheno mukemke poto hotel na ushango ndenge kende mo to bloqué bela na misate circulation apesi la vente aux rapinati ba air mo boepe bon to 4 awa 0 heure 1 heure to koma rapenza neti miko ba feti to lala ka awa to lala ka tellement ambiance le karato lala ka c'est le 8 mars a iska cha batela terre ezali to fofila ka mukemke ba vandaka to lala ka to zonga le 9. Vraiment. Alors merci beaucoup. Vous avez temps combien na Palanka? Ngana OK 7 ans na Palanka. 7 ans na Palanka. Ambiance yo kutara na 7 ans na lelo. Lelo ni échangé. Bon lelo échangé. Pourquoi? Les alagité. Pourquoi? Bon batu ba koti babare comme belé batu pe baye. Ambiance mati biloko ko le comme belé. Ngato na banda ko sana zaleka ngamoko. OK. Nga na bandi ko teka na zakina na ngamba papa ema toko. Azaleka ngamoko wana biloko nyonso ezate batenda o ezate ya seleka mo batamoko moko quarantaine eko ya wana to komo batama titi Luandi na ye a proposé biso ndenge nini pa Luandi na asali contrat na ye pa Luandi na longo pa bela tigre ya nandenge pe salami mbala moko vraiment toza na mars moulier déjà boa festa adiantada. Merci papa. Ndeni bozo préparer journée na bino le 8 mars. En tout cas, tozo préparer ngo bien to samela ka mbole beta ti pe cette journée. Donc le 8 mars le kwa bona na biso. To teka vraiment tout à se retrouver. Ba bi ba fi apana ka balazara na bilati na bitongi la. Ya solo. Bon wana nde na yebi te zo dépend na mona mnengo la te lo na ye. Comment to le rosa la pona ba fi wana po baza ba metel mo ba pesa na bataye. Yango na lobby ngana kokota na bafi pour ba fi wana te sana mutu azana ilate na ye mboka bana donc moyena kota mambo wana esati ngaso na kolata lipota na ti lipota sona ta robe na ti robe ye pesa ngata atonga couper atambola mutaka la do ye kaka na kokota na bafi préféré wana te eza soni na bino te bo skoto osani soki yo moko miyebi na mama ko bomba nzoto te bon no fêter le 8 mars ezanga boye tende za lelo comme na moitié ni journée na bino mais presque mutaka la mwana cycliste pamba kaka kangili puta mpanzi oro bani pona ba fiona ba otalo. En tout cas yango nazoloba na yo papa na boyi lobi kuna ko koma ke mwana mwasi moko boya lobaki azala na Jibomba bona bete yango na biboyi na part na ngana lobi ke eza ba vie na bango. Oh noso bango ba kotonga soki sengi balata o mona ko ata robe o mona ko ata liputa o mona pa ko lata ka nenga lingata ala taka bongo moyena kota min kuna isate. Merci. Boa tarde DJ. C'est Patera Ministre du président ngai yandeni. Non ça va ndeni santé ko? Ke hepele sale pera. Non kimia kitoko. Na lobi lelo to sara na biso moi découverte ka ndenge zalara.
to solara na baike ndenge nini palanque e fonctionner ndenge nini kilamba cash na biso ezo fonctionner. Question na ngeza ya oyeba palanque ya avant to kilamba cash ya avant na après l'oni échanger. Bon, na ambiance. Ok. Ya liboso l'équipe sikoyo ambiance ezala nango pena ezalaka su pena tellement ndenge ezali su te. Donc ambiance ya kala na sikoyo pena ambiance ekokoma différent makasi partout na babar nyonso to otambola mona nanga te ambiance ya kala oyo oyebela biso wana na elo ezala su bongo te. Elo oni dimina ambiance na palanque ezaki ba DJ ba voyager ba DJ malonga bazaka susu te. Elo ni sali ki ambiance palanque dimina te obige ba a DJ ba voyager na bongo te po chaque jour ba DJ ba imaka ya sika o kutu emsu oyo ebaki na ya lelo emsu kutu o lelo baba beta makasi ezaka ke bakolo ba espace nde ba koma mitema mabe. Ah bon? Bakolo espace oyo yebika bara ya palanga o akoma mitema mabe moni emsu de awata pa na DJ mobo ya komse lokola moi na bitinda biteke DJ muntu azaka jonker à place moi va pas tout oyebi bar boîte DJ de la jonker donc yo otena kwa mbongo otena kwa mutami mama nyos tout za DJ so abiki abu ma place na yo oboma po ezake parmi bateau ayaka na bar atu alandaka nde DJ ezaka bongo donc ezaka bongo donc soki obeti mabe na DJ so DJ akei déjà aza na capacité ya bomelo mpe bar. Oui bien sûr, oui bien sûr pena ebeteli to bino mpe ba DJ okomona bakisi fort aboyaka dana bakisi na babara ya bato te kisi kudu te eza cope non osalaka te eza kuya kisi non te kisi ya liboso eza travail ezalaka ke eza na bato mosusu autaka ojaenda autaka kuka ayebike te DJ pavel abeta place olanda ye place abetaka donc soki ayesiko 2 fois 3 fois ayebike yo ozala souvent te net à 3 mois ayaka na anosoma whisky bani ba champagne tout ça ayebi asala congolaise ayaka ayebike aya boye DJ pavel azala souvent te est-ce que yebisanga avana souvent ango ye déjà ke moko de aki na simana mibale bakei misatu bakei soki ba na yo anozwa 50 personnes na soirée moko so de na minute 30 personnes. Ok. Yebisanga siko. Yebisanga 20. Donc 21 peu sous moi muto. OK, n'est pas musique échanger na ba. Donc 21 peu sous ba aroya akomi musuba. Donc eloko sali sous moi et diminuer ambiance ya kilamba kesho ngwana. À part sous ke ba ato ba banda kolia mbongo na kala. OK. Ya na minto yo bango nyonso tu bakoma maele. Bango nyonso tu bakoma mayele donc na boss na biso nyonso toma biso kan o ba patron na mboka o neti azana bon souté ba patron bazana souté te na mboka ba patron bazana souté mboka oyo boss azana souté po ngani zaka na kala ne na kala na mitso boss azana souté po nanga na bango ya to ka biye na bino na ba boss boluka monga na bino na ba boss na bakolo baba boluka mbonga biye na biso na bango ya toluka mbonga biye oyo ozwaka mbonga biye liboso akei oyo azwaka mbonga biye donc biso na bango nyonso ya tozaka daya na ba visa bango nyonso baza visa ndenge mona biso bakolo baba nyonso bazaka ba visa bango nyonso tu aza ba visa donc ndabe soki azwika mbonga biye akei ne Judith la dona Judith azwaka mbonga biye akinda ne kadika di mapazwa ne mbonga biye akinda na oyebisa yo bakolo ba nyonso tu omonaka na kilamba kiage bango nyonso tu na longoli sauf muluti. OK bango nyonso tu alukaka mbonga biye azala dia na ba visa bango dia aba 5 ans donc ndemo na biso donc moi ba je bozalaka na mwa likala kosala moi ba show ba DJ on osala moi ba show ba nini tout kosala ngol sous te poani po ba bar ezala na succès te ba patron baza sous te to ano sala ngol abe fort na biso mo OK na o sala ngol na fort na mo o sala ngol papa mamuda ya bar te ngamo na sa show na ngai na bisi ba ona nga na no sa publicité na ngamo
comme ce qu'on a soirée en Oboé, hôtel qui m'a sanga. Et comme il faut que pourcentage pour biso de faire pourcentage. Comme il y a pourcentage pour na koloba nenge bosola ki. Comme tu pas whisky ça qui na compte dans moko. Oh champagne on oteka qui compte na compte dans moko ko yepsan ki. Ba kitse bukana. Yepsan ko na chomo bo yomo obimsi et le men et 150 000 non mo sali histoire bi était base na ngeza la portité dans la mine na guichet. Ko guichet on boké boye na mbongo bimisa ki na mbongo ça de dépenses oui qui était et pesio négativité yepsan lobi su o ngosala o sala ngosuté po na ba chongo pe su e comment na yakina kala les so da comment lelo ba afie moi mikemo moi pas na moi mikemo ba ali show. OK. Moi je ne m'ai ni manager ni mon mais avant mon groupe no WhatsApp asali show. But moi est-ce que yebsanga donc elengana da show déjà na kala et dagi bien na lelo show et da ngosu ndenge yakiti. Mais makasi non ndeti na Luanda kila makiage eza roi berceau. Ya roi berceau mo donc et misiba ba djebele ba donc ambiance na Luanda et vanda na kila makiage ko yo banga ke na kila makiage ba dj makaka ba tingi so ki base non street na kila makiage ozala azenga akazenga sali ilo mo ya bien mais ba fina bangwana soka ye palanga te amona ka bien te mais ba seli bon bilo ba bien ba ima soka ye palanga te aba ne dia wa se go benga na baba bamba suka kuna kazenga na bango na bika te po pana ke kila makiage eza berceau donc ata kene mani na mais soka ye palanga te aye ma ya te aye ni le kama ka ti aba ne tia ke ama lati e mpo na nyamuso ba te donc po endre la mai eza bien fo ya no wa palanga anima ke asufini ya transport zonga mais faut yaka palanga pour siège makamno tout ya ambiance et si mami na kila makiage c'est-à-dire kila makiage to palanque est-ce que tozali ambiance ya avant na après et ça la différence makasi parce que makamboza sousne za kiti te wana pinga ozare donc ambiance ya kala na lelo et so ne arrêté donc après kaka ba confinement ne ya kaka nega salamu ambiance mbuye kaka donc ti lelo ambiance pena eza okita ba papa ando ebela biso wana nde tsala ambiance dan akilelo pena ambiance ya soute bataxa mère nde niko bien papa tu kotambola mwa muke na couloir ola couloir couloir jibomba couloir makana te te to benga ngo sima makana mais eza couloir ya jibomba po jibomba eza na coin yango ekoma couloir ya jibomba donc couloir ezalaki déjà avant makana sin. OK. Ambiance ni ele ba koto ambiance mais ça non makasi. OK. Donc samedi dimanche vraiment komayat minka ba week-end ba jour p ba vanda ka ba lundi ba mardi donc journée donc za kitoko so moni polele we c'est fiscal fiscal de mutu a menacé bato moni bato amona na te wapi na ba tenina ya concert na bino wa warrior ngama na warrior maki ba vanda na staff no peka ba warrior nyonso mutu nyonso aso gulo ya va aso gulo ya vanda te ovanda twana bagolwa OK twana bagolwa mais lokwa ba bibi mutu na bango za warrior okenda nango ka bongo ah bon Chico yebisanga par rapport ya ambiance ezalaki avant na palanka na lelo on est changé bon na moni lo c'était po ngiteza kaka le baka bamboko nga nde koma bamboko ndenge komi yango ebo mabato mais ba jour ba fête d'être journée la femme so ye couleur au côté te couleur au côté donc ba fête vraiment on dit makate donc ameza ka chez on dit maté nini na palanka oyo sala soni na bino peut-être vraiment bino mo tala boy et ça la soni pour na bino na ba jeune fille na biso ya lelo o baza trop mille quoi bon toko ba jeune fille lelo surtout na biso ba toko ma bangolais mais to za ba congolais OK sko to boti bana awa to boti bana balandi ba congolais nde bazanilaka na ça c'est ava mele oyo masuka abiema abiema mutu muso alati kolata na ye donc ye mo potali osepeli te mais mo oloba ne eza te yango wana ce comportement na bazongo po bangolais bango moko bangolais batambola mutakala yango wana
ngola la so la ti cycliste awa eloko awa olati ndeti biso totikala olata yango te mais mwana na nga olata ayoka yango soni te aolanda omona mamwana opekise me aomona ka alati eloko moko akokaka te fo atikalaka bongo seke eza ndenge ya mboka ndenge ya mboka na biso. On a une question par rapport que tout ça dans le mois de la femme moi bakoutiment pour betongeli mususu peut-être ya bandeko basi et c'est ça rapenza batute ils rappellent moi sonne siko pona bato ba otongisa minute ba maputa journal le 8 mars wana bato so tambola à moitié ni na palanka sango kenda bongo poto mona ngo pena te papa on a molo za raison au moins na palanka batu woni palanka kenda sango ke na ndenga mabe yeba ke palanka batu bautaka ba commune musu ba barrio mususu nde bayaka na palanka omona mwa mutu musa uti na rete la kuka mayanga mabo yebo ya musu bokanga liputa no bien mais façon kangela liputa no moko sepela te quoi c'est toujours na palanka bi ngo ndetsa bana palanka yo musko palanka kenda sango na ndenga mabe mais biso moko awa pomona vraiment mutu na ndimite pomona ma mutu vraiment jeune fille moko alati mabe c'est bato babuti libanda ndaye aye parce qu'on a bien na ndenga mabe oya question na pa suka na ba lesbienne pe bola ta maputa jour ana ndimite papa na ndimite bango balata maputa te batongisa babiloko na bango mona ya mosu mwasi alati liputa mobali alati chemise tolo bango bongo te mpona mona esalama bongo mais siko ndenge balege bika bango mpe mo ebele na palanka esa soni bango kutu koloba te mais misusu baza donc tous les barrio lege bika azali tous les barrio lege bika azali papa kobukana te bayaka bango bayebi ke lokola ngite eza na palanka babara bien okima musique ya bien yango mona bayaka omona yemoso omona mpe lege bika mo malati maliputa olobi te o lege bo lege bikela te bon cho eza te oyo bambandeko na biso bacongolais peut-être baosala na kati ya mboka bato eza soni to eza soni makasi eza soni mais eza te motu mosu okoloba ne boye akogafele simba conseil eleka te mboka bana yoka mboka bana bamisu babotami ya bazali bamisu babotami ya bazali bamisu baza tata te mama te awa baza ndeti biso tata te mama te mama misu baya bapapa leki baya banoko baya mais il faut respecter ça ni ezala olanda okutana bolati mabe mama leki atango otalo basepela te po ayebeli mwana nga place azalaki azala ebote maye abebi olandi na biso nabaki lelo naza balabala awa biso na balabala voilà mambo photo la sanete na balabala yango vous comprenez donc awa biso na balabala awa tout ça déjà après avenue ya Maria de côté sous Maria te pour la précision bien après avenue ya Maria tout ça na avenue elani ya rue 11 avenue Maria la rue 10 rue 11 et là na staff fongwama awa tokoyama oyo eza do Miguel batu bayebi batu vraiment bayebi moi ebele voilà nena na loba awa biso na balabala baoya bakuta biso baoke baotika biso ya papi photo XXL bayike baze ebele baotala Lwanda baotala palanka na bango esala bango bien oyo eza mpe moko ya bastaff oyo na vakala bayike bino bokenda boyebi mavakala eza mpena mavakala esika keno yo yaka na okaka okuta tout awa donc staff à Mavakala, c'est-à-dire prochaine découverte de ça la Mosiko
tolobisa bafonctionnement oyo esalamaka na mavakala bato basalaka cope na mavakala bato basalaka cope na maisha tolobisa bango na micro ya awa biso ça façon mavakala yango oyo et puis on avance tout doucement donc est-ce qu'on a bar moko ezalaka na succès na kati ya palanka awa bano bébé maki ezalaka na matie ezalaka na bébé maki ingénieur Samuel yo ozosala yango bien koleka bango kotanga na bébé maki mpe ya son âme le vieux bébé maki asalela biso bara monene ya kitoko tosala mbiasi lolenge elongo bani bana palanka basala mbiasi ya kokoka na palanka na bébé maki voilà quoi. Aqui ficou ali, bar. Voilà, bar na biso na loba. Parmi ba bar o na palanka, pesa makambu, pesa ambiance loyenge na ninga terrible quoi. Bato ba yebi palanka, bato ba yebi Kilamba cache bien à l'époque, baebi bar ya bébé Maki. Donc yango, moi to kota kati ya TV à lumière du jour, to profiter, to sous sa découverte na biso ya lelo na roi ya Zaba. To conquérir la roi Zaba. En plus, to ça la continuité deuxième partie nango jour musus quoi. Merci ingénieur Samuel. Yende mikolo toza na GSM ensemble mama makasi mingi. Voilà. L'autre tout ça final libanda ya confort na zone de confort na biso. To décider to kena makambo boye po baike baza obligé baye banenge palanga na bango koma baye banenge loanda to ngola na bango e koma nenge zaleli ne babayi na bango bazalaki na ngola balekaki batika biso neni ne koma ndemuni au fonctionner. Voilà, et ça très important baningo. Botari ndeko na ngai. Ndeni santé kulu. Kimia na ngola nzambe. Vraiment, tota mona biso na nenga palanka, baike baza mwa libanda batika mboka pe kala, ba mona nde palanka na bango ekoma yango toyaki na bango pe awa na staff na biso et ça la bataille boue à l'époque. Vous avez bon bébé Mac et comment chez Sek Didi. Obi? Moi je sais Didi akokati alonga de. Oh, c'est pas d'idée, ça pas bébé Maïka papa na e. Comment passe la bébé, fait des manifestations, na maison na yango. OK. Et comment on aura salle ya la bibembe? Bon. Pendant ya avant na pendant ya siko ni changer. Avant ya nini ni ata nini? Ya siko ya ta o 2026. Ya ta kala ya nini? Ya ane zana ngapena na uta libanda. Na na ane mo na ya. Na ne oyo ya. Ane ni na ya. Ngana ebite? Yo mtoze sa bisoti. Yani ngana bite skani ani ni palanka bebe chanza. Yo za combien de temps na palanka? Na tembele combien d'années? Na ta on a sali palanka chanza dollar za la susté tant yaka dollar za la. OK. Parce que dollar la susté. Exactement nini kasi? Ndeko na découvert sinon pardon. D'accord. Et ça la coup de découverte moi ici ame bana na salia. Te soba ya awa pina so mo soba na ba koko. Nana ba koko na bana. Vous avez une idée sur banete? Dans une longue histoire. Pour nana le pont na sombi. OK. Dans la vana na palanka. Ni ne baby na palanka. Où ils arrêté avant? Palanka à l'époque notamment la mata koba. Le loto notamment ma papa tambule beti na mama. Ngamo na bongi. C'est que bongi. Pour nanga. Bongi. Na ndenge obo banditisme na ndenge zalaka zala suste. Ba kote mna ndagu. Era ate pour nanga bongi. Ngapo nanga na palanka bonga. En termes est-ce qu'il y a ambiance net là pendant que ça sous bon côté. Té mon ambiance nem ne kufa. Kufa. On est kufa. Au palaka tongo ça rien. Da. Et kufa na ba raisonner. Ba patron ba rasuste. Bon, à l'époque le patron va zala péter. Obi? Ba zala péter. Le patron va là. Il va zala tenir ce patron yo yi na palaka kala. Tangi na ngai. Bon ambiance kufa la liso patron yo yebi. Ata moko na kala oyi patron na palanka. Ponga na patron ça là. Si le patron là, si le patron là, il est patronné. Moutana mbongo na palanka la te. Badwa vivre na palanka baza. OK. Badwa vivre ka baza. Mais patron te mtamongo te. Mtamongo te na te azate.
palanka bakosala mias na palanka bakotala libanda ya palanka baye basala mias bazongi baye basali kimen bazongi po bamen na bazala pe te bamen barate te balaka te bayaka nde palanka base palanka eza base eya suks ya bato mangala mais eza te go te men alaka na palanka aka te kombo nani ngatanga komba bamen bate siko par rapport moi babar oyo ezali pena na pifo à l'époque na bébé Mac Mathieu mutauti ambasi na Mathieu akati aye bébé Mac olala ana bébé Mac moi mokeso tozongi rasta pesa moyen c'est tout hein parce que babar oyo ezalaki na pifo et la ba leader bakufa ti bar eza leader so waka kufi maison mère ezala te hein OK papa bakufi felaka aka c'est tika kombonga pe na sali viva kobo siko bar nini oyo koyope ezo garder atmosphère ya palanka actuellement. Non, pour le moment c'est Barcelone hein, na c'est les publicités mais ezaye à part Barcelone bar Barcelone à part Barcelone c'est ba couloir. Ah bon? Oui. Maracana Tiambé sur la Pembe. Lamba cash. Sur la Pembe. Palanka hein? Ouais. Tu veux dire faut combiter. Palanka. Barcelone. À part Barcelone, rien. Ba couloir. Ministre pas à mon pépéné Mikolo ya wa. Oui. Ministre avantage neza ateka ndemo na balabala. OK. Ministre na ngamu na neza balabala ba clôturer lupango. Ezape moi Chabuna c'est. Que ça va. Ezape accompagner na moi Kisi bani par rapport ne ba lo. Ne ba siko na nzambe te na nganga te. Pona ba makambo kati ne na ebidana ta ozo na mona misumi banana so. Succès ya babar à l'époque ezaki Kisi to ezali na kapo. Babar ezali ya bien ba condition bien masanga. C'est là par rapport à l'époque, ambiance c'est là comme qui. OK. Nesi palanga bo ba couloir ezala penati. Bo banganda ko fana ba kwembu ezate nesi kuna veni na Florence ezala te. Ya to ezala na Mathieu bébé Mac. Pesa moyen rasta à l'époque. Ningo sombi a otongi awa c'est que bazaï robosana. Bon, comment ça c'est trop dit. Pour une victoire, le beau qu'on est chanceux de la comment ça c'est trop dit. OK. Pour nga bien Venezuela. OK. Si on n'est déjà messani awa, ils a pas sous en kine. Bon, kozonga, ils ont la réalité belée. Voilà. Il y a la réalité belée. N'est-ce pas vivre awa. C'est une zone à kine, na que ça monte pour na tenir le monter na kine. OK. Na kine dans ce côté la famille oui. Qui na kine ko bandira ko vanda, c'est que faut monter pour les ngobinga mona kema na force na ngamu ya makasi. Pour na bizaire ya mabele na ngai. Na ndenga bongo. Eza ma moto ba changer président longa présenter. Ko président ba sa nongo na ngate. Aye ba penga te. Ngana za mama nga. Bubangi za raté peut-être ndenge otongi a osombi a otongi a pe osa vie non ah moi Bubangi a raté peut-être que non Yerobe tapé YouTube lelo. Bon Jésus pas en Égypte hein. Obi Jésus il pas en Égypte. Est-ce que bangaka te mukuba na biso no bwani evandia na biso na kokete quoi. Vraiment Songambeli n'est fonctionnement pendant qu'il y a là par rapport on dirait moi génération o yebebisimo mambo ebele te génération ete koleka ezana ki banditisme makasi par rapport à génération o génération o bazonga ba meka mais bana minduki te d'abord ba miyibi on tumba bango to. OK ba to tumba bango to baza minduki te ba minduki ya l'époque ba minduki au conseil avant tout à beto le poste fungola au sobo eto nga okota na fox na bomi mais ba développer pays bélier bon wana sikoyo ekomi kimene siko batu basalaka makambo wana bazana palanka te bayaka nde palanka bazala na palanka à l'époque bayaka siko palanka tema kopa mi ya kimunduki ekufa bakoma siko na jeana. OK siko na palanka pena bato bazwa kimia baje okote na bato bapaliza te nakoba de 6 ans passé yango ya anena ya nakoloba te mais 6 ans passé nde kokotela bato na mona te. Voilà. Pour na kuta palanga mavaka les alate babino benga wenza bokalisu. OK. Na palanga bena mande fo zalate. C'est beau teme komi pembe. Avec tu na Congo na pakola pousse poil mais bimagate. Donc il y a pas débat na Barcelone te maintenir mon bien c'est à Palanca. J'ai des bars na Palanca c'est Barcelone. Vraiment.
Merci beaucoup. Publicité. Bon. Merci ingénieur. Ah bah service ni salama. Ah. Tout sur la paper na yo. Par rapport. Pression dans la fiche. Mais ça m'a fait ça au Tangamiana, conception à ça va polo, ballona. Na sala ba polo ballona, na sala ba conception. Na bongisa ba machine oyo, na teka kango pe na teka pe na ba pièce nango. Musa na ngape na yangwana. Koni criminal ta da machine ni so impression. Na bongisa ka pe na teka matériel nango. Maison nanga yango oyo. Maison nanga mususu yangwana na kasi. Mais bato balobaka que moi déséquilibre quota depuis dollar et mata na Angola. Est-ce que par rapport à service na yo, tu t'arrives vraiment au moins il y a vivre et puis ça la mamba bien, gérer famille et tout. Ah, par rapport à tous les dollars, na ndenge tane ko zuila. À l'époque, na dossier la papier oyo na 75 kwanza. Na ndenge réalité comment na comme ça on a 150 kwanza. Conception na dossier na 1000 kwanza. Na ndenge réalité comment na comme ça na 2500 kwanza. C'est la réalité ndenge komela. Ngape sikoyo na matisa selon ndenge pe na sombela kalibanda. Pour matière et utami na fruit de Chine. Réalité. Afrique c'est dans la vitesse mais Chine c'est quoi dans la prix c'est majoritairement temps. Afrique c'est dans la vitesse mais à moi bikolo. Malgré chute à dollar, tonne dollar et mati. Mais Angola na Congo, vaut mieux Angola que Congo. Bon, mieux vaut dans la chemin en Angola que dans la Ligablo na Congo. Vaut mieux dans la chemin en Angola que dans la Ligablo na Congo. Ah bon? C'est la réalité. Ne baloba ke batu tout bayara bazara na calcul ya économique il y a voyager. Bakinyo so baza ba passager ça dit la majorité ba congolais ndé to ba to rabat baloba. La majorité congolais bayara ka pour balé kana bango nzela. Est-ce que bino sko ba obat botongi bo vandi bo vivre bo bokola bo ta ba vie na bino est-ce que eza conseil ni européen ça bandeko ba itiza ngola rwanda tika chemin à passage quoi. Bon, na kota le seneti boy. Na ndeko nyonso ni soza na Congo. Neti ngana lobiki na lobiki mieux vaut na la chemin awa que na boutique na ligablo na Congo. Soza na ndeko mususu. Pona nga selon vie azana ngota su na Congo. Ezape mieux koleka batebe pe na Angola. Très bien. Ngana tali vie na nga. Ndena za na Congo. Nani na za na Angola mieux vaut na zala awa. Que na zala na Congo. Mais na ndenge ya social Congo na Angola c'est Angola. Mais na ndenge bandeko o bawela ka te aye akine poto azaki na projet na ye. Basala pe mabete. Ba pe na fautité. Ba biso pe tozo vanda awa, to sa pe mabepete, to pe na fautité selon calcul na biso. O toza nango. Po atako kende poto ya to lukaka toujours na tonga na za na vie sociale bien, na za kaka bien. Mutake poto a osoma na poto ta ya osoma na Afrique. So ngana lukongo awa na sombika awa mabeza. Il faut na kende ka kuna bon ko kende pe boit tout eza comme ça la fallait pesate. Voilà. Ce qui nous a permis na tala kita na ngope. Mais na zoni nanga. Mais na côté là pour le moment na mona aza na bien. Et moi c'est longa. Vis-moi comportement négatif au bandeko na biso batamangala ndé tolobara bazara nango. Est-ce que rosa na moi tolia au pesa bango? Eza. Voilà. Eza tolia mutuya eza bandeko so mangala surtout eloko salinga sentiment ya grand frère na biso za na mboka tudilu. Ndé asangisa surtout ba colonel. Asangisa ba colonel ba yanké avant d'ici bango celui-ci bango qui mi écoute base dans notre sujet de couper sa salité na mboka oyo na mboka batu dans mboka na biso tu as ba document mboka surtout en Afrique mboka na biso Afrique nyonso ya biso surtout Afrique des noirs partout atoke Kenya za Kenyan kubuka na ate Afrique noire ya biso voilà ndete ya awa po epatata mwasi moko kososi te pa noko voilà zaka chez biso et puis chez biso na chance kana ndaku epatata mwasi kokoso na epa noko voilà mais pas déjà etumbaki to za bongo to kana libota ya loka soni yango na kaka mo bakulu na ba désordre ndenge zalaki ya soni bene zalaki yango na part yango boko sa tote ba congolaise ba saki ndumba awa te awa pena to ya to kuta de ba boule makasi ce sont des chungu atamla mitakala bon papa kene monde entier natama Jésus boulala ka moi il pas la kana mais en les années tia moi pio je vous appuie pour angolaise yemoka ngolais yemoka za bongo
okuti mboka na bina na gauche bina na gauche a tokuta masanga eza polele kopona polele ya tokende ka seulement par rapport c'est vrai que on a mignon sauté c'est vrai que moi ça va moins cher que les masanga te bakosaka limbisanga mpo eza émission nakobeta pembe moko boye te mpo so nabeta ngo ete faux na ndenge oti na émission no te mais nabeta mwasi nde babaka aza cher koleka mai bakosi mais sexe eza nango sexe ne koleka mai mais mwasi aza pasi na ngola po kombo ya mwasi mais sexe eza nango sexe ne mais sexe eza nango sexe ne mais mwasi ovandisi na palais oconcentré ye eza pasi na ngola sokutana ozwi mwasi sepele akumisa nzambe angola mwasi aya te mais sexe eza nango sexe ne obongisi yango ekosoigna na émission vraiment merci beaucoup Soba merci ça biso bien de toujours mosalaka nde tosali mpe kaka boye yo momona mwa mopepero ya contact ça bien